allure makambo ekomi kokendele ekomi kosala bien te. Sila aye kosala nini na makambo ya mort ya mwana mama Moyindo. Que Tendresse dise ceci, cela ou quoi que ce soit. Biso peut te recondamner yango, oui, certes. Mais tu auras recondamné na TVT. Ça, c'est de 1. De 2. Sila n'est pour rien na makambo Tendresse Akoloba. Tendresse est une grande personne. Ayebi réellement ce qu'elle est en train de faire na makambo sur le na TV. Si ils ont incombé si la nanini. Ça, c'est de 3. De 4, même la justice balobaka, l'infraction est individuelle. Toke sous plus loin la Bible et lobby boye. Le salut est individuel. Nenge tozalara boye, toyara kolobela sila sans pour autant na lobango chaque jour. Ba enregistrera bisote na bureau ya sila. Kenenge zawana boza basali ya sila banda lelo o etali bino etali sila. O ekuyo eskuinga te. Que le coup la Naomi ce qui nanini oyo. Dans ce sens que je n'avais pas vraiment de temps. Bah te belé basé na ba commenter bah sanga miro zo mona te vous m'appelez na privé ozo yo kana te ningani. J'ai aussi une vie en dehors de la vie professionnelle. Oyo e kanga ki ngai pona sala eloko te. Yango na roko yako lobela film te pendant que na une maîtrise na yango te. Ngai avana lobela eloko na zora na tala rango peut-être 2-3 fois na tala film parce que je dois tirer les leçons. Il y a chaque point et puis na yeko lobela yango na ju tango ya kotala va film te parce que j'étais très occupée, je n'avais même pas le temps pour moi-même. So mutata linga siko ya komona nga na zala na bouton te banda na botama na bimina ba bouton Nicolas stress ya makamda banda sala. Donc ne vous inquiétez surtout pas, ne vous dérangez pas du tout. Je suis là, je resterai là, je ne bougerai pas. Mais de fois mama kambope ya vie na biso quotidien. Donc ne vous en faites pas, je suis là. D'ailleurs, je reviens. Nazo zilaraka, nazo moi force que je me repose juste un peu. Attends-moi 2-3 jours. 4 jours, cette semaine qui commence là, je suis là, pion pan, je suis là. Mais naïe li kambo parce que ça n'a pas. Donc, ce qui, quand vous me voyez venir, c'est que nazi moi vide ya to moro boina continue na salina moi loko. Allure makambo ezo kendeleza kitoko te. Na rotika bino bolanda nanu. Intervention à maman dans la katikati, alobi akomoni maman Tumba, azale ki ya maman Moyindo. Boyo kaye et puis après na roya siko yo po ngana sa siko analyse nga ipenda proprement dite. Mais je pense que déjà au départ, il faut qu'on soit clair. S'il n'a engagé personne pour parler d'elle, ni nga ni personne. Mais bisomo topona sila parce que ana makambo azote kama aza marchandise ete kama na kati ya terrain azali produit oyo azangisa biso maloba te ya kolobela e ya koteka ye pena na ndenge sengeli balobi le journal parle d'elle de lui-même. Donc si aza produit oyo tu ne manqueras pas quoi dire. Rien que son nom donne quelque chose. Wana tozali très reconnaissante nango toyebi yango. Alors na tiki bino bolanda nanu et puis après je veux revenir pour na koyeba ko rétorquer ou ko répliquer par rapport ya maloba maman o alobi o ngai naza d'accord nango te maman Tumba, je m'excuse avec beaucoup de respect que j'ai pour vous maman. Nakoya ko zongisa maloba oyo olobi na nzela et puis vraiment nayebi que ekokomela yo nako finga mutute maman Moyindo c'est une maman qui nous a beaucoup alors nini communiquer la joie et le divertissement na musala na ye. Alors on n'a rien contre maman Moyindo, on n'aura rien contre elle lelo team koye sakoya, mais là vous avez débordé, vous êtes allé plus loin. Bon attaquer, je serais d'accord avec vous d'attaquer la personne qui a parlé au lieu d'aller mettre Sila dans cette histoire-là. Je suis vraiment pas d'accord. Et puis ça n'inga pas si na lo lenge ya kolobela na bino wana. Na toke na ntoyo kayango et puis après je viendrai parler après koloba na bango wana nde nazo ya siko kopesa sikoyo ba wina ba non na ngai na ba pourquoi na ba comment na ngai oyo na kati ya affaire oyo. Merci, à tout à l'heure. Suivons. On l'a bien maman. Aza pembe aza apporte na sila. Approche na sila. So que sila mtazo tinda yi. Sila ibeta manga ya mubeti ya ngai te. Sila ibeta kusha mwana te. Sila za moi ça ibi passa robota na ezalaka. So que yem mtazo tinda yi. Sila ibi passa robota na ezalaka te.
akanga mbwana ye apekisa mbwana ye wana bambwana ye wana akanga bango soki bongo te tokosuka mabe tokosuka mabe akanga mbwana ye. Mais maman, maman Toumba, condoléances d'abord, condoléances à maman Moyindo également. Je sais que même maman Moyindo le sait que y en a si là-bas un problème té. Bah tikala rezo problème té. D'ailleurs, je sais pas si on va jouer à peine. Je se rappeler à tableau va jouer penza mingi ensemble té. Parce que loko maman Toumba lobi ça n'inga y passe et mati singa y moi ma futa mukie. Bien que toza na matanga. Toza na matanga na ya Ramfine Toumba o toza na eko banda na Afrika. Ti nandenge ayeko kufa boye kufele nae et ceci passe. C'est vrai que tous en a groupe il y a battu sur Afrique après bien que on a continué en retard parce que j'étais vraiment dans autre chose et ça ça n'a pas passé tant tout le monde maman inda ku feli moi ne ça ninga y passe pour nga pena za maman moboti ata na kena maternité mbala moko na OK sous fois 7 pour maman passe na nga fona bota bango vous comprenez matana kenda maternité mbala moko mwana nanga za mwana ona monela pasi na boti na kati ya libumu na ngai na bombier cordon ombilical moko e kaboli biso e ko kabola biso na alia biloko ngai na lia na bi pasi ya kobota. J'étais si petite quand je suis allée monter sur le lit de la maternité, mais je connais jusqu'à aujourd'hui je connais de quoi il s'agit. Na yebi ba kokata ba pongi na butu les appétits compliqués les nausées tout ça là on connaît ça. Mais maman toza na matanga na ya mwana na biso susu tozo lela. Je pense que maman Moyindo aza pe na besoin asila aza pe na besoin ba biso po to lobeli makambo wana ba futi biso te. Batu pe asila pe balobeli makambo maman Moyindo esali bango pasi balobelaki yango pe balobelaki na bien bosali bango remerciement te ozo benga bambo asila wana balobeli pe makambo maman Moyindo po basala que batu ba relayer information na batu pe so ba relayer ki pe information te mais peut-être pas en pleurs ou exuité batu pe asila ba parmi donc soki ata oza na kanda osiliki yeba kozaka na moi maîtrise ça la bien. Mwana moke abetaka mbunda bakolo pe babina kasiko mwana moke abetela mbunda maman Toumba po yoka. Tango yo siliki olobi que ba fingi ya botaka te et tout ça là, eza diffamation. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Wana ba preuve wana faut bo bundelango bino na tendresse. S'il n'a rien à voir dedans. Ça c'est vrai. Et puis to yoka ki ke tendresse asenga ki pardon. Na YouTube erreur ezalaka. Ezalaka mutako ya yoka information moko aya précipité ya ko pesa koloba tant aya ko comprendre que information za ki pena bongo te aya pe à réparer et puis asengi pardon et puis on en passe pour pardon pesa meli batu nyonso Bible ko te lobi pardonner 7 fois 77 fois 7 fois. Donc normalement à moins que qui est en guise sous roche. Parce que normalement, Sila n'a rien à voir dans cette histoire. Bomoni ni asali communiqué moko dénigrant maman Moyindo ou son enfant. Est-ce que de leur vivant, est-ce que Sila d'abord écouté maman Moyindo na tournage, c'est quoi va yebani pour bomoni son maman Moyindo passe à la succès, s'il passe à la succès. Est-ce que bakuta na ba tableau, bakuta na musala, na yebite moi je me rappelle pas du tout. Et puis genre théâtre d'abord ils qui pendant ndenge moko te o ça qui théâtre ça le quoi théâtre moi mais en parallèle mais au ça succès na bon ba ça succès na ndenge na. Je me rappelle pas avoir vu si là na Moyindo na banjonding peut-être ko koma mais na mona penate na mona te. Je sais que ça peut pas manquer, ça peut aussi être parce que si la beta makasi. Mais kaka lolenge oyo bozo lobela nani oyo tendresse alobi mabe pona maman Moyindo ndenge pe po telemigra na TV oyo pe koloba mabe pona Sila sikoyo lolenge nini olingi yo batu bakota makambo oyo na le sens wana na lobi te que tendresse asalaki bien. Je n'ai pas dit ça bien qu'elle soit l'une de nôtres yango moni batebele basenga ki asenga pardon asengi pe pardon mais le fait de venir insulter si la yebi atako yo kafta posa ya manga te constant na yebisio mutu musu pela mso moni asimbi mwana te mais asimba pe zemi eke longwa
C'est aussi possible. C'est aussi une diffamation que vous êtes en train de faire, maman. Yépe si la sœur a télémi à lobby que aya ko zongi, ko funda pe bino, a ko funda yo maman tumba. Parce que ozo lobeza diffamation. Oza na ba preuve ya makambo po lo ba pona silate. Rien ne te dit que si la tika la ko zoazemité de toute sa vie, rien du tout. Moutouté a ko confirmer les biso en internet que si la tika la ko zoazemité. Même les bateaux baloba que si la bota kate wana bakata e michopo. Si bango baloba que si la bakata ka michopo pona zemi moko boyet. C'est ka zo rapé zemi. C'est ka zo pe ba zemi. Po bango mo ba finga kasi la kabota kate wana baloba boye. Que si la akenda kolongola zemi nde bebisaka e michopo. Donc aza moi si azo ka zemi. À tout moment penza makosa la surprise si la pas ju pe zemi. Si quand ils ont diffamé sur eux, si ils ont signé ce qu'on peut savoir preuve ici là, kabota raté, place médecin comme là il y a un papier que maman tu es déclarée femme stérile. On a même vu des femmes stériles déclarées officiellement babota. Ngana salaki émission malgré na tenté, na salaki émission maman il y a moi la maman parce que ça m'avait fort touché. Je me suis dit comment mutako que les maternités 5 fois. Aya kotika la maboko pamba. Awa yo zo chola sila. Lelo on a sila na maman moyindo. So mutakuta na bango ayebi bango ta robenga bango so bazanga bana. Arobenga bango so bazanga bana. Pona yebi soko mokili a compliqué. Et puis sila asala film moko ya genre oyo. Muto azaki na bana o chola muto azaki na bana te. Mukolo moko se retrouver sans bana. Mama te boete. Nakoko ndima kanda na bandenge nyonso mena ndenge on a échangé individu te. Parce que le salut est individuel. Parce que l'infraction est individuelle. Kokoti sa sila na makambo te. Pour ce kokoti si sila, maman kocha bulu yeke na makambo ko mesurer yango te. Pour ce qui ba mbua wana ozobenga ya sila, wana so ba fongoli bango, oko gérer bango te. Oko fingisi sa mwana, oko fingisi sa mama, oko fingisi sa mama moyindo o azali icône pe ya théâtre ya mboka na biso pour rien. Makambo zo koto yebi yango te tuna mama moyindo nda yebi yango ko expliquer yo. Biso nous sommes d'accord te et ça li pas si mutazo le la balobi na oui, on est tout à fait d'accord. Mais ne change pas de sujet. Ko changer direction manduki na yo te. Tika yango na place moko. Bolobi ke boze la matanga si la bokosala oui, on veut bien. Mais s'il est venu faire quoi dans ça? Pour ici la fois fingama. Place nini so la ki sa place aussi la tinda ki tendresse aya ko finga. Ozana na preuve wana maman. Ozana ngo pour même tendresse sur otunier lelo que tendresse yo otinda ki olobi ko so ki numéro 2. Otuna ki te que si la mutatinda ki yo. To olingi kaka na yebite vraiment j'essaie un peu de voir. Na yebi que ba te belé parce que c'est ce qu'on a appris, on m'aurait appris. Que batumo ya X boy famille bota musala bo sala wana botika yango eza mabe. Vous voulez inculquer dans la tête de ce gens que c'est si là qui les envoie. Yebisanga si la rowe la nina mama moyindo na ndenge nini. Kutu na bino kuta na eloko sala kana bino te atinda akuba tute. Ndenge bino botinda ka po ba preuve ebima ya bino. Ya kote ebima ate. Botika ke ne ko susciter haine moko na kati ya famille oyo envers Sila pendant que Sila n'a rien fait. Botika ko sala kindoki ya moyi bandeko bangai. Toi shumaka erreur sur que tozala ki a internet zakina mati ande ezate muteti nda bato ba kesala biloko musuba osala. Nazo c'est non l'axe c'est ça ya de grâce le jeudi pena na ndenga solo. Veut dire jeudi. C'est que sotinda bato ba ke ne ko sala n'importe quoi. Réfléchissez. Faites fonctionner vos têtes. Botika okene ko zora famille oyo na kuzu boko mosala ba émission direct bino boko ba molobeli ya famille ya maman moyindo contre Sila. Sila n'a rien à voir. Bozape ba molobeli ya maman moyindo te. Maman moyindo azala na na problème na batu te, aza bien na batu nyonso, y compris na Sila. Alors famille maman moyindo tant bozo silika, boye ba maman bozo placer, sinon boye okota na kati ya guerre moko ezata na sens te. Po bata Sila ta mando yo kabino nde bozo loba boye ba otika te. Toko yaka nde na yeboye ngako na ye na motema malamu na kimia nyonso bato musuba roya ba déborder et comme bientôt matanga bozo ki peut te consort alors ndenge to na matanga ndenge bino pe boza na matanga bofana na si silama mama silama je t'en supplie silama sala makambo ya mwana ekene malamu tia kundama ti makambo eleka bien silama mama na ngai nazoyebisa yo silama boete. Sila n'a rien à voir. Sila n'a pas de problème avec maman Moyindo.
bato bazo inculquer bino vous poussant que ndenge zawana si la mutatindi bango baza bato asila baza le fait d'être proche de sila na pesa nanu moins clarification na mamakamu mususu na lobango mbala pe ebele déjà bon mona bureau ya sila place mo bato baya ko sanga na bafandi baye ko sa ntobo ke na mona da sila azali pe na activité sala na Kinshasa au point alinga te ko pesa ngo kombo po mutu muso ko poisson ba savon o ngana za ba cook alinga so ba lipa po ba kongole ba abusaka trop mutu so ko mo vanda ka wana libanda na ndotuna ka ba mission na ye wana alo ba ke za ba cook musu ba kongole ba abusaka ya degré mabe yango na tuni mo da sila na restaurant sila na boutique moko atie ayebisi bino officiellement que za ye te aza nango ma relaxa te po aboyi bato ko sala ba réunion de nesika wana po les Congolais prennent toujours bakamu na sens opposé. Donc nulle part s'il a enregistré bato apesa bango ba carte po bakenda ko tambola nango balobaka ke bango bazali bazo appartenir na ye non et ça la maraté ko sala mapete. Donc tout un chacun de nous tant azora responsabilité ya kozwa kombo ya sila alata yango biso ça ba bâche to salisa ba biloko belebele za na ndako awo camarade mo kuta ya na ndako tuninga Mireille sila na ndako makasi boye ngabisi po ani oyo ko esprit ne ko mema ngai c'est ça que esprit na eso na ma aura na memi yango na ebika ya bonzambe eza eloko musute po eloko mususe ekota te na ndako naza nango na deuxième chambre oyo ya kuna ya de l'autre côté ya place naza te ya kuna naza nango naza na ba roll up soki roll up naza na ba fiche ya bandenge nyonso naza na ba polo kuna lata te omoni tango makambo ebandaki zela na kosalela yango live lobi na kobimisa paquet ya ba polo bautaki ko imprimer naza na ba polo ba imprimaki ya film avant Musale ya Musale na sasi na ba tenue na sombi na ba mayaka na makambo nyonso basala ki déjà naza na biloko wana nyonso. Donc ce sont des initiatives que nous prenons nous seuls. Mutu na mutu azo teka produit na ndenge na ye. Mutu moko te aussi la zoa apesa ye maloba po ya koloba na TV azalaka te. Ayalaka te maman. Nazo loba no pe na bolingo nyonso maman Tumba. Na ebike maman Moyindo soka moni maloba maman Tumba lobi ekosala e passe. Bato bazo loba keza si la mutazo tinda moi je suis dépassé. Comment biso batu bami maman na batata mikolo boye si la fois tinda biso poto kolobela eloko mo quelqu'un. Quarantaine révolue, 30 révolue. Moi na muki aza moi na waza même na moins à 20 ans même 18 ans tout temps. Na sesusu ya 18 ans. Kutu bana ya lelo ya ba 16 ans oyebise likamba obuda oboya kozwango te. Yo moko parents zo lemba na ko éduquer mwana na yo ya 17 ans. Il y a 16 ans. Bongo ba mama na ba tata otozali. Si la fois tinda biso, tant to sala makambo na toza et engage ka biso moko ça n'engage pas si là. D'ailleurs maman Tumbana je te demande d'aller vérifier sur SB sur sa chaîne tu vas voir ce que na ba poste ya kaloko mona kalobi ba nyonso ba nini ils ont engagé batouane ils ont engagé en rien SB. Nyonso to loba qu'ils ont engagé biso net na loba bo ils ont engagé ils ont engagé SBT. Chaîne nanga je suis responsable de ma chaîne et je suis responsable de ce que je poste sur ma chaîne. Tout un chacun de nous est responsable. Mutu mon côté aussi la vandi ça na kiti abani ko yebise kende sala bozong sa boy. Bate bele ba lobela rappel si la ba mona pe si la pété. Bate bele ba lobela kasi la ba solo la pena si la te baza pena ba numéro la yete baza. Ngane na lobela bino na yebite so na so na si la. Na yebite. Donc pour vous dire que tout ce que je dis m'engage moi et ça n'engage pas Sila. Maman pena rectifier place wana ko finga mutu pone loko salité. Je crois que même Sila là où elle sera étonnée de voir Makamuyo Lobanae. Elle sera très étonnée. Et lekelaye amona que o Lobane makambo ya ndenge wana po makambo etali atayete. To supposer maman Tumba. To supposer. Mwana na yo ye wana avandi pene na yo na moni kutu ye jeune fille aboyi koloba. Mwana wana akeya fingi mutu. Ba oya okanga ote. Malgré ko yakutu maman na. Ceux qui déjà dans 18 ans révolu, pas ça na plus de 18 ans. Aza déjà na 20 nino. A quoi assumer responsabilité na ye wana mwana wana. Ba maman musu ba banda ko baza ba maman malamu. Ana mwana aza kuluna ke okata mutu. Nde ba osani.
bazwaka ye mosusu basimbi parent na yo mpo epousse oya mais bakoki kokanga yo te bakoki tia na prison na compte ya mwana na yo te pour te dire que l'infraction est individuelle. Alors nayebi que ozali mukolo ozali maman mukolo oyebi ko réfléchir koleka ngai wana pena naza na yebi yango koyebi ko réfléchir koleka nga ozana expérience ya vie koleka nga ozana expérience ya makambo koleka ngai kotika te matoi na yo eyoka makambo bato bazoya koloba na ba internet nayebi ke na ba privé bozobengana bato bazobenga bino mpona bayeba ko pousser bino bo agir ndenge moko boye contre bato wana baza bato asila sila moto atindaka bango bato nde bayebisa bino bongo baosesa bino maman erreur. Je sais que ça se passe comme ça. Nayebi que même pas maman Moyindo bazo sala yango. On était déjà au courant de ça. On nous a déjà dit ça. Toza pena ba kombo ya bato bazo nini. Ba audio yango pe to kobimisa kala mingi te. Ya bato bazo benga maman Moyindo ba pelisaka ke sila mutatinda ka bango za bato asila sila mutatinda ka bango. Je crois que botala ki bato nyoso ba lebela rasila ta mutu moko te a cautionaki passage ya nani ya tendresse. Mais on va faire qu'on va tuer tendresse. On va faire quoi? Ce qui bosiliki, c'est tout à fait normal que bosilika. Toboyi yango te nulle part de tkala ekoloba ke toza d'accord. Finga bango loba na yeli susu. Azokosa non, mutu moko te asila tkala kosala. Et puis on benga ba koloba bambwa na yete loba moko. Mbwa moko nde abunga kinzela. Maye ko senga bino pardon. Donc botika makambo wana ya bato bayebisi bino bato bazobengaka bino na ba privé bazobisaka bino ke ndenge eza wana sila mutatinda bango za batase baokosa bino du début jusqu'à la fin. Pona kutu musala na ye moko na nusila abenga mutu te ke sa elanga promotion abenga ate. Pour votre info abenga ate ke film na tie boyo ko selanga promotion abenga kate. S'il n'a jamais appelé quelqu'un lui dire que non, lui demander faire la promotion de ceci et cela te. Et ça produit biso to te karato linga te kita. Il faut matakaka. Donc asala angote. Ata pona ba film na ye pona makamna asala kangote. Ezaka ndenge nzamba tombola mutu, atomboli mutu, atembo lingwe na yo na mitema ya batu. Nzambe soki alobi akota likambu na yo asala angona pas la manière des humains quoi. Pas la manière des humains. Asala yango na manière ya lola yo moko bandotala ba faveur nzamba zo sala yo moko zo mituna ah Dieu Jéhovah bisika nzeleza te o yelo mbango o pasoli ndela o Yesu ndelo zo tambuisanga na kanate o na kovanda we Yesu na présenter aya babengako Yesu babengako Yesu babengako Yesu babengako Yesu nabengako Yesu nalingaka yo nalingaka yo nalingaka yo nalingaka Yesu mosikano Yesu libungi na libebio nalingako makasi Yesu mosikano Yesu soni nakozanga nalingako makasi Yesu yango nini yango ekokabolanga na Yesu kolato yo nde nini bileyo yo nini mosalo yo YouTube yo nde nini succès élévation nde nini nalingaka yo nalingaka Yesu nga nalingaka ye kozela ngate mira ye natika Yesu jamais po nalingaka ye nalingaka Yesu nga nalingaka ye Le juste juge, celui qui défend la cause des humains, celui qui défend ma cause, Nabutu pe na mo nzamba o défendre. Donc quand Dieu entre dans ton affaire, Yahweh on a sengo heure nyon sokota makambo nanga.
Quand Dieu entre dans tes affaires, ce n'est pas la manière des humains. Tu ne combats même pas, mais tu as des victoires. Matin, midi, soir, tu as des victoires, sans pour autant combattre. Oh, bunda penzate. Maintenant, on peut se pendant qu'on lala, on peut se battre victoire pendant qu'on lala. Na bouton autant on a le colonne de feu, na moi le colonne de nuit. Tant si qu'on place ma cambo, on comme rande mais marazou aming. Y'a un bon moment là, on tombe la téléphone, va benga cabino, famille maman Moïndo disant que c'est Sila qui envoie. Ils savent eux-mêmes que Sila n'a jamais envoyé quelqu'un. C'est Dieu qui fait sa publicité. C'est Dieu qui donne. Balobi, hein? Bible le bara quelque part, Kalobi, je donnerai des gens à ta place. Bible le que c'est lui qui tient le cœur de roi. Nzambe alobi azali capable de s'aimer bolingo na yo na mitema ya batu. Donc batu bazon lingo sans pour autant comprendre, expliquer pourquoi il t'aime. Et c'est s'il en est que victime de ça, yango mutusiko batu oyo l'onction de Dieu simbi bangote en sa faveur, yango la bazo kenesko na côté musu pour venir dire des choses pour détruire. Je dirais à une personne aujourd'hui, ne combat jamais. Alors jamais. Mutu oyo oyebika na mo eloko nzambe. O azana promesse nzambe sur sa vie. Donc avant combattre mutu kene tuna na nzambe na yena yeba beta kop nini. Basola makamu nini. Parce que tu risques de déclencher des choses dans ta vie. Et puis une chose, je veux encore te dire, c'est ceci. Mutu azana elaka. Mutu nzamba simbi. Mutu azo vivre sous l'ombre du Tout-Puissant. Sur le côté na bitumba na ye. Ata ozali komeka komona. Parce que Dieu est tellement compliqué, hein. Nzamba compliqué. Yesu na kati ya barque. Alali. Bani koli balingi bazinda. Ouh. Dis-moi amen, ma soeur, mon frère. Baye koli balingi bazinda. Est-ce que Yesu azaki distrait tant baye koli balingi bazinda? Non. Pour te dire que quand ton combat devient plus fort, Nzamba linga ko faire croire na monguna que là si lycée pena ba arme nyonso comme ça s'il y a komi na suka kufi. Même quand tu as ce semblant de vouloir croire que ozolonga mutu o azali ne laka o azana sous l'ombre du Tout-Puissant, ressaisis-toi parce que yebara que le retour sera fatal. Yebara que le retour sera fatal. Même quand tu penses qu'on meki kolonga ye, ko kantate kolonga ye, Dieu ne dort pas dans la barque. Oh, il ne dort pas dans la barque. Mais alors, il si ça monguna que monguna est à moi, avance. Il faut monguna comme un niveau à kondima que il y a solo à longio. Pourtant au retour fatal et que ça la mana yemo monguna ko tato la na sima ya makamunza ba ko sala là parce que des gros komelaki ezalaki suneli ki ate. Pas tu bandima isute ke like ko kota na makambo na kopo like kota ndenge nini. Mire ya belisi mwana na kopo like linge kota ndenge nini metala makamunza basali. Dieu est tellement mystérieux que pour nous comprendre le langage naïe, il reste à genoux. Na position à genoux de comprendre. Donc maman tumba soko lingi o kota makambo boy o comprendre te parce qu'il y a tellement de jaloux, il y a tellement de gens qui sont animés de mauvais cœur que pour comprendre il faut fou comme ça me le bien père. Dis-moi, est-ce que c'est Sila qui envoie ses enfants? C'est moi comme tu le dis là ou c'est pas Sila? Parce qu'on en a attaqué Sila Siko. Après, on a dit, oh ma fille, pas comme ça. Pas comme ça. Celle-là, elle est sous l'ombre du Tout-Puissant. Retire-toi comme ça. Gère ses problèmes autrement. Comme ça, sous-bonté, maman. J'ai beaucoup de respect pour vous, surtout pour maman. Ndekonayo, Yaya Nayo, maman Moïndo. Pas si naïsa, pas si nabiso nyonso. Pas si naïbiso, pas bakouk, tozo comprendre yango. Et ça pas si moko démesuré. Et ça douleur moko o muta mokilako ko yeba ko pesa yo kimiate à part nzambe. Alors distraction te. Beaucoup de la distraction te ba bungisa bino nzela. S'il en a rien à voir. Bato ba benga kabino bazo ninga ba pousser bino boyeba ko s'en prendre na sila par rapport à la sortie médiatique ya tendresse bazo ko sabino du début jusqu'à la fin. Ba yebi eloko bazo sala. Peut-être que vous allez comprendre ça après. Pour bien être informé, combien eux ils veulent faire maintenant net que bango ba mitema malamu et tout ça là. Ndebe ba wele la ba wele ba ketika ba dona ba makamu na bango wana ndeba wele la wana. Mais mutako sabinote. Foin na foin. Et leur malungeza wana te. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Boza na bino neutre. Boza la te que on na ba tasila ba kota te ba sala bote boza la ngote. D'ailleurs, c'est pas nous qui allons perdre. Hein. Pour cela, d'abord, bandi ko finga sila boy bisanga nga na vani na nga na ndako.
mutu moko boye afan MK par exemple ake ko finga mutu ale mutu wana ye imbécile MK et tout ça là. Attends, même si j'avais la compassion envers vous, relongolanga compassion hein? Arrêtez ça maman. S'il n'a rien à voir, je suis venu juste pour parler de ça parce que ça m'a fait mal de vous voir. Kolobana si lande bo lobana yo na pendant que yo ningi ba lobana ndeko na te mais yo o telemi o lobana ndeko mutu mususu ozo lobana autorité morale ya batu moko ba yo kakate. Et puis au fingaye pour fingier est-ce que ça moi si est-ce qu'il y a déjà ni na ocho pe na suka alia déjà ta mangata ya mukie oyo ayoka data posa mangata ya mukie akena da maternité ali pasi na mama vie compliqué yango to banda lo ba vie za compliqué film eza na chaîne na biso so na tala SBT ketal tellement même na biso beta ma soleuse a réel ba film na biso za ba film éducatif ba film o ezali ko konini ko raconter des histoires vraies vécues par des gens au mona di solo mo eza similaire na di solo mama moyindo 5 fois la maternité aujourd'hui elle est main vide. Ça choque les cœurs. Ce qui a dit que l'eau comment il y a repéré pour na mwana na ye alinga ki apesa ngo. Ti azolela que ndenge za ngana kisita to na différence te na nga kisita na bota kate alela ngo po pasi wana ya 5 fois maternité. Bana ngoni so bakufanga basila ngana maboko. C'est que ngana kisita to za différence te. Na moi si aboti te so bakutani na bango na mama moyindo mutawe ba ozanani. Maman tumba tika bon. Tika maman tika kofinga mwasi e combattre po baza ebele na mokili oyo baluki pe na ba manière na bango nyonso babota bazui pete basusu pe bazaki na bango batikeli maboko pamba lokwa ya na basusu pe baleli nzambe pona na souveraineté na ya lobité bango ba ozwate mususu pa ke na maternité ngana bi couple on bakenda maternité bakenda hôpital 2500 fois babota te baza normal balobi te ke o baza incompatible baza très compatible mais babota te mais tellement balingani bazala ti lelo basa il a plus de 25 ans koloba na moi si bongote na ndeko na moi si bongote po tu n'as pas de preuve que yemuta tinda ki mutu que yemuta salisi mutu quoi que ce soit nazo ebisa nazo répéter on est au courant de gens qui veulent tisser ce feu pour que Pelamaka c'est comme que si là ainsi de suite pendant que si là n'est pour rien pour toute personne qui réfléchit bien ayebi que si la côté nda mutute aya ko tuka mama moyindo pendant que bazane pe na problème te kutu pona bateau bazarane na problème si la pe kisaka non pas ça non pas ça bo ça la boite bo déborder te siko pona nini na osala pa mama moyindo o ba welela eloko te batikala kozana problème te banda makambo okutu banda o ya ba rando o ne se kota o na kata ya nini to mona ta mama moyindo ata mukolo moko te ko sala quoi que ce soit vraiment je sais pas na éviter ce que ezali ngana talate et si la abenga ba tuté ba ya kolinga ye mama moyindo pe azali libre ko sala choix na ye soka kolinga si la toi kolinga mutu mususu azali libre ko pona choix na ye et cela ne veut pas demander à si la so maman moyindo alingi na ye apona choix na ye mususu par exemple je sais pas j'essaie de m'imaginer pour na bika comment il ko sa pe be émission mais na zone ba comment ko yambe pe be émission mingi na Angola mais na tika ko zo occasion ko landa yete si la n'a jamais demandé à une personne ndenge zana linga ndenga bolingo basenga ngote aimer une personne ça se demande pas ce que zaki commande bele ba mabale bele carbonate ce que zaki commande bele ba amitié bele silate pour ça ils commandent mélanger 3 maki na miliki na miel après pesio bolingo mbele batu nyonso basala ango po ya batu mususu o asepela na mutu est-ce que bolingo za réciproque so ça réciproque c'est compliqué yango na ndenge za domaine ya nzambe ndenge za domaine ya motema mutu yeba kopona nini elingi s'il n'a pas besoin d'insister que une personne puisse l'aimer. Ce qui maman moyindo a sala choix na yemoko boy quelconque, c'est à elle de voir, c'est à elle d'assumer. Et s'il n'est jamais là pour na kosenga batu balinga et ko supplier batu balinga non. Mais elle compatit par rapport ya perte ya mona na ye. Point barre. Et likambo ya recompatir wana par rapport ya perte ya mona na ye, eza clair et net na mutu nyonso biso nyonso toyoki yango pasi esali mutu nyonso pasi.
même bato baleka na TV to sokuta maman na moni ba sakisa émission et ça n'inga pas si esunga bande ko nanga pe ananda ko ka ndingi za ona vraiment maman ya miri akufeli nini nzambe. Vous voyez un peu, parce que c'est comme ça, c'est naturel. Et africain alelaka na ndeko na ye na muto ayebite to nza emso accident salami na nzelo ka muto nzambe bato ba maman bandi ko lela baba na situ bana basi balelaka ayebi mutu wana te mais atalika liwande akufeli yoke pasi ndenge moko pe mama yindo ndenge azana to yebi mwana na yete to mona yete mama yindo to kotoya yete mais ça les biso pasi yango tozo to relayer information batu si la wana zo finga na ba relayer information po ekoma na niveau ekoma kipe. Alors kanda na yo na robo yango te mais gérer yango très important, gère ça. Maman tumba gérer yango mama moyindo pe également na yoki balebe abundaka longolaka nini oyo abetaka système Marie-Jeanne Ebolele. Oui na lo ba théâtre te ya nzebo bayembaka abundaka motaka abangaka etumba te mais vraiment s'il en a rien, alors rien à voir. Je suis sûr même que akoka moi kotala ba makambo susu oyo bozoloba na télévision sur ye. L'infraction est individuelle. Reprochez tendresse comme vous voulez, mais vraiment s'il vous plaît mettez cela en dehors de ça. Vous reprochez ndenge bino so bolingi, mais dire que c'est cela qui l'envoie, non, je suis pas d'accord. Na d'accord na binote. Bato bazo yebisa bino makambo wana, ba ça c'est bino grosse bêtise. Une très grosse bêtise. O bazo ya kotisaka moto na cesse na sima yango moni ba comme ko multiplier tellement bazaki na matière te ba comme ko multiplier ba matière kali koloka eloko wana kaka bazo multiplier pona koloka ko tuka bino batinda bino kaka bo sala quelque chose bo bouger bo moni et tout ça là foin ba ko te bino na bêtise munene. Jusque là matanga bandaki ti na place otokomi, on a compris que les amis ont réagi par rapport il y a maloba il y a tendresse ainsi de suite. On a trouvé ça normal. Maintenant, il y a comme bien à Silandé. Moi-même, je suis restée sans mot. Autant on a Natala qui venait mission, on a pour Natala Kaka. C'était quoi la réaction? Parce qu'on est parti voir la famille et tout ça là. Natala peine à nous famille en haut. Moyindo, qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport à moi, Nanaye, et ainsi de suite. Bananaye, et tout ça là. Elle doit soutenir plutôt maman Moyindo de la prière parce qu'elle est déchirée. Eroza erbo vanda na ye bo pesa ye ba conseil bo solola na ye mingi bo zo tango ya ko china mabondeli bo zo tango ya ko nini na ngo tango ya ko sala be mission ya ko finga silate parce que ça ne va rien changer. Le problème peut-être c'est un problème spirituel parce que tout le monde sort la ngolo ça c'est un problème spirituel. Bo sunga to sunga mama na biso Moyindo akoma na niveau ya kozwa paix intérieure, c'est ce qui est important, c'est ce qui domine tout. Et ça, si il faut que débat wana. Ce problème est spirituel, alors allons-y. Parce que que moi non à côté qui coma. À ça qui sont 3 mois na coma kuna na Angola, abimi na coma. Ayeko kufa sous boye kaka. C'est que na katikati ya butu peut-être ça là qui crise. Mais comme eza pongi ba so baladi, mutakoye bate ka sali crise parce que il ne pouvait pas abundani na liwa na eti na ndenge na tomba retrouver mort. Donc eza pas si moko ndenge na lo beza démesuré, ça pas si moko on mutu poa kan akokango azate mutu akoka koyeba ko songole pas ata mobali akoka te bi amo ezalaka douleur leki yoti na mobali poko moneka pamba fardo fanda kuna di ezali. Mais seule la prière ba ko te bino na distraction ba to ba tinda bino ndenge zawana eza batasi la banane te ba ko te bino maman na distraction. Il est temps de prier pour votre sœur. Elle a besoin de la prière. Elle n'a pas besoin de ko défendre eboye. Ana posande ya prière ya makasi penza na zebisa bino so bo tie na prière ya makasi te mama Moyindo ako riska a bela bo risque bo zanga ndeko. Il est temps de prier pour elle. Il est temps de la soutenir dans la prière. Il est temps pour vous de comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Si c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Si c'est pas la volonté de Dieu, il faut botter les mains à prière pour que et ça la m'a sous-souté. Je connais pas l'âge de maman Moyindo. Moi, on a 31 ans, on a habité sur moi, on a liboso. Atara moi, on a souka, moi, on a katikati.
C'est que maman, il était possible d'avoir aussi des enfants qui auraient mon âge. Parmi les 5 wana. Donc c'est une maman. C'est vraiment une maman. Pour maman, on a moi en 64. Hein? Donc c'est carrément ma maman. Attention à moi en 68. Ah, maman nanga. Attention à moi en 68, 70. C'est ma maman. À Kobo tanga si jeune. Donc, Nzamba sunga. Nzambe pena sunga. Nzamba sunga. Excusez, bolonga na kati ya distraction oyo. Bo soutenir ndeko na bino na kati ya prière, c'est ce qui est important. Mais bolonga la kombo asila. Je crois que vidéo eko komela bino, vidéo eko sosolisa bino. Na kozonga lisusu. Dieu vous bénisse. On s'abonne, on partage, on like, on commente. Toujours nandenga bien, nandenga mabete. Que Dieu vous bénisse. Bye. Natiki lisusu bota l'intervention moment tumba. Mais bon s'abonner, bon partager, bon liker, bon commenter. Bye, bon yoko. Olobi maman. Aza pembe ma aza apporte na sila. Approche na sila. Na sila. Soki sila mutazo tinda yi. Sila ibeta manga ya mubeti ya ngai te. Sila. Sila ibeta kusha mwana te. Sila. Sila za mwa sebi pasa robota na ezalaka. Soki ye mutazo tinda yi. Sila ibi pasa robota na ezalaka te. Akanga mbwana ye apekisa mbwana ye wana ba mbwana ye wana kanga bango akanga bango soki bongo tu tokosuka mabe tokosuka mabe akanga mbwana ye dossier des abonnés qui est donc comme ça bon dans la dossier aussi.